Olivier Bolia mona mamanga bolukelinga ide na yo ya frontière artificielle ocha yango na mokili tena nini okosala kanga bongo tena nini okosala kanga bongo aminanga opesaka kolingo esangana kobanga opesaka immigration, les visas, intégration indésirée, ocha yango na mokili mondele mwana Maria ngambolukelinga ide na yo ya frontière artificielle ocha yango na mokili
nyonso bozolanda biso à travers le monde. Émission tosali yango mpona bino ezali mpona koretracer un peu histoire ya mboka na biso, surtout koretracer ndenge nini biso bandeko na bino tolongwaka bakongo banini mpo toya awa na poto. Alors yango lelo nayambi bato ya motuya, bato ya minene, bato oyo ya bino boyebi malamu na loboko na bango ya mwasi na ya mobali nazali na Aimé Dolce. Aimé Dolce soko saluer moi public na micro, et ça va bien. Oui, bonjour, bonsoir tous les Congolais, bonsoir tous mes amis du monde. Voilà, donc et puis na loboko ya mwasi nazali na mbuyu les rasta men, les rasta fouet, les rasta nyonso boyebi mambote na public. En tout cas, merci na ndenge bo accepter kosala émission nangai, et raison pour laquelle ezali te to retracer un peu l'isolo ya bana Congo ndenge toyaka to vi na biso na Congo ti toye kokoma na poto tosala mwa baanecdote to zongisa mwa basolo akala mpona bato bakoka comprendre esika tozali. Yango wana lelo toinvitaki Aimé Dolce mpona retracer biso un peu masolo yango. Alors et nos après. Oui, donc toza awa normal, toza awa normal en direct, toza awa normal pona to eza vi na biso toza na droit ya ko transmettre ba atu oyo nzamba apesi biso mpona makambo nyonso ezala négative te. Toza mpe na côté positif, tokozalaka tozolela te tous les jours, tozolela te basali biso boye bazoluka basala biso boye. Donc biso toye na présence ya média mpona koyebisa bana Afrique ke toza na espoir na biso ezali faut tozala positive. Il faut tozala positive mpona nini? Exemple oyo eza en direct na minute oyo ntango tozoloba ntango bozotala biso boye, Olivier Bolia yeyo asali network na ye oyo ezali ke ezotransmettre baconnaissance. Pourquoi? Puisque tozalaka na besoin te tozo ba connaissance oyo toza nango na philosophie africaine ke tokendaka nango bato bayeba te po jeunesse ezoya jeunesse ezoya évolution, toza na monde évolution, toza na besoin ke makambo ezala pe na façon moko boye ndenge ezotambola tozotala réalité ya monde ndenge nzambe azosunga biso. Na côté mosusu toza na bapasi tozolela mawa, mais na côté mosusu tozosepela mpona nini? Mpona technologie ezali. Technologie oyo eza ya bamindele te, technologie oyo eza ya biso, makambo tu oyo eza ya biso. Alors biso po to récupérer makambo na biso, il faut tozala positif, tosala makambo ya bien. Voilà, on développer. Alors voilà, nazo rappeler na bato bazolanda biso que donc Aimé Dolce 12 ans de silence, pas d'interview, pas d'apparition médiatique, mais le long de la joué, ils ont chance mingi parce que ils ont le moko, il y a bien parce que pour développer l'histoire depuis Kinshasa, parce que Batebele, tout comme on a pas tout au Sanara, Kinshasa, tout au Sanara Lubumbashi, tout au Sanara Bushima, tout au Sanara Goma, tout au Sanara et Sikatouta. Alors, Aimé Dolce sans plus tarder, mais Aimé Dolce, comment on a et outil wapi? Parce que yo, comment va Mbungu, Bachibangu, yo à la motte, il faut Aimé Dolce. Ouais, c'est ça, ils ont d'évolution.
on y va juif tant bayaka copier France tant va juif bayaka avant tant bayaka na 49 après guerre tant va juif bayaka na carte d'identité tant va za okima Hitler bayaka na carte d'identité ba juif tant bayaka na France bayaka bazopesa komono nani kombo nanga Philippe le boulanger bongo yokuna ngai komo nanga lui le balconier mbala moko ya koto enregistrement mbo okomi français ndenge moko ntango ozosala makambo ya bien ya business eza kombo oyo bato bapesaki nga mpo bamonaki no makambo nazosala eza makambo positivité mpo na monde entier baprofite. Mais kombo ya famille vraiment ezalaka nini? Kombo nanga ya famille Kabanga Madimba. Ok, Kabanga Madimba. Dans l'ombre de mon Kabanga Madimba. Alors, donc tu peux tellement ma solo de l'eau pour te tourner. Mais histoire n'a pas so. Tu peux mettre précisément histoire na yo. Yo zali na commune na Congo. En tout cas, on a évolué na Yolo, na Yolo Nord. Voilà, nakati ya Yolo Nord wana. Idée yaki nini olongwa Congo pour ya awa na Occident. Bon, pour na l'Occident, ezaki na ba vie na nga oyo bachaki nga idéologie ya mikili, lokola ba vie na nga Altalia Calzature. Vie na nga Altalia mais bon, en tout cas hommage à trop pour na ba vie na nga wana ne Altalia Calzature bango mutu babanda masolo. Les Rwanda ba griffe na no bimite wana ezaki série ya ba Benino Fofana les griffes ezaki na no Fofana de ba vie na nga ba Altalia Calzature ba ya ko changer makambo tango ba ya ko changer makambo de bango ne mutu bachanga idéologie ya mikili. Pourtant ba idéologie précisément quoi parce que na dit que na ba tango wana mikili ba jeune belé ba okanisa soit études, soit bilamba, kolata, et puis kinyakos, banin. Pour yo, ils arrivent qui au côté masolo. Mo masolo na kotaki masolo pour na kotaki masolo pour na les Rwandais les akina les privés, les akina les privés, bana limité, bana gombe, bazokutana. Donc masolo na biso bandaki na ITSL et bandaki na Saint-Raf bon bana femme Wembo izo pesanga pour émission na émission ya feeling eza émission à feeling tant ozo relater ba événement ozo talape image tout ezo ya bachite ya mwadi donc batantu bamasana o bazana Chicago bayebi to bana masolo ya ITSL na Institut de technique du commerce délimité ya mwana nde mutu epesaki ke epesa biso idéologie ana okuta na commerce kosala ba bilan est-ce que vous avez qui mon général mon ministre en tout cas ezalaki pasi pour na ba période wana po na ba période ngana yemi kili apana matami kili nazali na 22 ans et demi mais na période wana pour na kozo passeport il faut d'abord mwana général ezalaki bana ba généraux privilège ezalaki na période wana que pose au passeport il faut ezala privilégié pour bimana nomboka na ba air wana na période ya 1984. Voilà, alors yozalino mwana moto normal. Alors expliquez-moi un peu en quelques secondes. Moi, fonctionnaire. Père Nanga azalaki fonctionnaire na Onatra. Voilà, tu comprends. Mais expliquez-moi un peu d'autres comment
au prévoyage du voyage, on n'est nécessairement que yo le mois Kinshasa, on se retrouvait dans l'Occident. Pour les alliés jour moi na bandi et puis si nga relater nga mémoire na biso ndenge sala ka binomo bo yebika ka esprit na biso ndenge zalaka et ngo il faut que ne moi source moi moké pour mémoire et sala on a vendu ka jour moi na moni a bazo pendre Peter Bota et traumatisé ngai danger et traumatisé nga bazo traumatisé pour les on a toza kende bachik mais dans notre temps aux autres nga book aux autres la paix news oh bazo pendre Peter Bota nani azo pendre Peter Bota oh mondele wapi Afrique du Sud série wana makamoto eza normal et puis singa maman pone bazo pendre pour azo revendiquer droit ya ba noir pour le temps Nelson Mandela Peter Bota okay. Peter Bota ndesi ko bazo cha esinga na kimwe pa banini ngole ya kwana lokwa nazaki petit nazo moi traumatisme mais il fallait siko na so réponse mais lokwa na lokwa ki réponse côté ya ba parents na ba professeur ba pesa kinga ya ngote il fallait nga moko na sa la recherche ya mwana siko yo na comprendre ngeno eza makambo ya black and white ya mwana nde toza na black man to oyo makambo ngwe banda yika mais tozo ba nini ni motambolaki parce que neto bana bakini wana motambolaki nini natambolaki ndenge nini natambolaki na ndenge ka esprit ya mondele mwana Maria na vanda jour moko boye babengi nga na palais na bato tozaosola na bango mama lema maman le vraiment donc il faut nzamba salisa ya pesa épée vraiment maman lema place aux ali nzamba salisa yo pourquoi puisque au sala eloko moko eza lokola au télé porter ngai ozo comprendre de tozolo ba masolo ya mondele mwana Maria olongoli ngamba la moko tango na soki connexion na ina limité mbala moko na kanasa place ozalaki mais nzamba salaki ke opesa nga visa oyo gratuit oyo olongoli nga na yana poto na zo comprendre te mbala moko ebimbi ke na salikisi donc masolo zaindeni na mona tangi mama le mangala mona kanasa na yimi mama le mama ba pelagi ouais Apegi, Paulo Kiesi, ouais. Bon, en tout cas, maman les ma place aux alliés, question Ali Emedoche, est-ce que ils ont un visa Yabanjili parce que tozo kabambata comment mbata yanjili série wana zalaga ba série wana zalaga avant ozo passeport faut olia fimbo na olia fimbo donc avant ozo ata ozo passeport il faut olia fimbo voilà ba série wana mais siko maman les maza travailler na banjilwa tu zaine te maman les ma eza relation na ye azalaki nango eza yi relation na ye oyo azalaki nango nzamba asali ke ambassade epesa ye visa na kombo na nga na ndenge ye asalisaki ngai ya voilà. C'est ça donc asalisaki yo alors asalisaki kaka ngai te asalisaki nga mpe bamatsa na ngai ba tose midi oza wana Big Boss Jean-Claude Big Boss na London Jean-Claude Big Boss la London yomo koyebi kaka place masolo bimelaki tozwaki na chance eloko pamba en d'autres termes vous belé bozwa visa na sima ya mama le God bless donc maman le maki ambassadrice to en tout cas na yebi ba relation azalaki nango te mais c'est que je retiens seulement que nazwaki visa nanga et pas maman lema pour nzambe mutafila ki alors maintenant retracer biso voyage au visa pour récupérer passeport na canal swana en face ya ndaulelo koma ya kizenga alors pour récupérer passeport nanga nazwaki canas nazwaki passeport nanga en tout cas na mon ambassade te yango no moni to sali lisolo ya mundele mwana Maria
Pourquoi? Puisque to tikala ko na tikala ko mon ambassade. Viens Kabongo. God bless you. Place aux alliés à Bénin yo na place aux alliés. Pourquoi? Puisque tu as fait beaucoup. Viens Kabongo intercontinental au sali trop. Au sali que ou aider batu te po lingaki batu bapesa yo mbongo. Ou aidaki batu na place aux alliés. Nzambe faut apesa yo couronne o ya mérite o yo mérite na terre oyo. Ata toko olobela te ke non na salisa batu bona opesa batu bele vie. Bango moko na place bango ali bazali. Voilà ba. Restaurant Mombembo intercontinental. Remercier maman Lema, te remercier. Mais viens on a masala makambo. Viens on a kutu masala makambo ya passeport. On a l'air on a pose passeport. Il faut la correction ezalaki. Voilà. Correction ezalaki makasi avant ou les kana ozo passeport bakotuna yo. Voilà. Viens Kabongo. Petit. On dit comment posa. Voilà. Donc viens Kabongo peut te remercier. Alors ce qu'on signe plus on retour. Remercier place azali pour nzamba béni. Billet bimaki ba beninga première fois. Ndé ga ezalaka. Il faut ba mela première fois, deuxième fois. Après tant on a vu les camerounais na bengi. Bengi on a cinéma za kombo. Na ye na mati, na ye na pepo, na ye na njili. Nazolela na vu bénédiction et pas ya père na ngai. Il y a des choses na bagène o yoazo ya mikili mikolo yo. Respect na ba papa. Respect na ba papa po ba père na biso ba père na bino. Toleki na banzelo yo. Awa na mikili ozana kutu na kokote apote ya yo. Oza kutu na mutako peso idéologie te. Mais biso toza ba père na yo o toza ba père jeune oyo tozo pesa yo idéologie. Tango ozo ya na mikili ya facilité. Oyo yebi eloko moko te passeport bazo bimisela yo. Oyo bazo tindela yo oye na ambassade batinde makamutu o matina nenga pepele. Respecter parents na yo tango ozo commandateur oyo. Respecter muto ya bengisi yo. Pourquoi? Puisque ngai peti sikoyo nazaka l'esprit wana ya jeune wana tango nazo mata mikili wana ya beleza wana. Tu comprends mais aimer d'autres aujourd'hui passeport na maboko. Aujourd'hui billet bamela qui au première fois on le dit. Alors deuxième fois ça a marché, c'est ça? Yeah, c'est ça. Et marché. Bon, préparation sikoyo ozokende poto Miguel na Erwana Potuville na Potuville komata ki kolanda kizunguzungo te. Yosko kangisi belément nyonso ya voyage na yo. Alors maintenant on go voyager bana mai na yo famille ezaki ndenge nini décrit biso. En tout cas Christian Fassam azalaki yemo azalaki na cortège. Gabi Bigas vient mouler azalaki na cortège. Donc bokina aéroport batebele famille mobimba. Donc moi na kiri. Ya mwana kei famille bazolela. Batikali na mawa. Na rapport complication. Complication ezalaki te po nazalaki déjà na eloko nazwaki ezaki eloko alupemba. Ezali eloko nzamba pesaki déjà. Voilà. Alors voilà, nous rappelons que Pato Balola na biso tozali na Aimé Dolce. Donc un Congolais tout fait, Nebomoni. Et puis voilà, donc tout le monde est solo parce que tout retrasaka. To retrasaka un peu makambo oya mboka na biso to eba ndenge to yakawa ezalaka ndenge nini to lomaka ndenge nini to komaka ndenge nini pour te comprendre un peu badi o ayebi esika utate akoyeba esika azokende alors yango tozonga to comprendre to uta wapi ba condition nini et puis bamasolo ekokita alors omatina pepo Matina Pepo. Ezaki Air Sabena, Air France. Sabena kaka. Sabena, Air Wana Sabena. Ezaki masolo. To konta. Mwana Mandungu. Donc Sabena. Natiki. Kinshasa, Saventel. Natiki. Okiti. Natiki na désert. Bon, tant on leki Badouala, Cameroun, Nigeria.
Namutuno ozokanisani na yo. Naliki Libye terre esclavagisme nazoleka ona likolo. Nazoleka mo ba mer Méditerranée. Ba Méditerranée tout nazoleka. Et puis mon pilote a dit tokomi en Europe. Tokomi na Zeventen tokiti vraiment Zeventen. Mondele mwana Maria toujours na kati ya Menton. Wana na yo ya mayo. En tout cas, tant on a commis na Zeventen, Massananga Jean-Claude Mandoulou. Jean-Claude Mandoulou, Massananga, yene vraiment donc avant ton matamikili, on a baboule, il y a moi ebindenge to banda au l'équipe pour récupérer moi bataba pour la stratégie. Jean-Claude Docteur Aïe Jean-Claude Mandoulou oleki migration ye moto asalaki makambo tu na ye mpenza bo nalekisi masolo na ngai belgolaise naza na shikula na nga ezo BCZ nakomi ifo nakoma na belgolaise na récupéré makambo na ngai nazalaki na chèque de voyage. Oui. Voilà. Ouais, naki normal. Sikoyo okiti okomi na Bruxelles, ça va être... Zeventen, après Cascade des Bandits. Non, Cascade des Bandits. Cascade des Bandits, c'est quoi? Expliquez parce que maintenant, Hollanda. Mais Cascade! On dit que toujours ça, l'émission pour la jeune. Oh, ton bana. Ba jeune tout. Oh, ton bengi ça va tout. Bazo ye bati. Ba jeune tout, ba ke. Ba Cascade, ba para, ba leka. Kwa bango ba mona. Basi ba bengi ça ba comprendre ba yebi que jeune na bango penza wa sala cascade première cascade na aéroport quoi jeune congolais au commis na aéroport jeune ya cascade mais osaki na visa combien de mois nazaki na visa o babetela kinga merci mais ezalaki à plusieurs entrées. OK ezalaki à plusieurs au commis sikoyo alors ce que tu es dans aéroport na masana na komi kaka tant na komi oyebi kaka eza black month tant na komi kaka na aéroport après il fallait na koma na galerie d'Ixelles pour déjà donc la période wana lelo poya mikili ozana WhatsApp ozana technologie tout ezola kisayo que non ba Skype ba Steam ba ozana ba direct o ezola kisayo ko sala paix tout o ezola kisayo ba tous les pointages ya mikili. Mais période wana ezalaki ozoya mais ozokanisa mikili eza bleu ou bien eza jaune. Voilà. Maintenant okiti wana master azio ayambaki ezali nini. En tout cas tant on a commis bon dans une taxi na commis na centre ville bon nakutani na haïtien moko ayibsinga ke olati bien te ngana vu mais oui, ça va. Moi, dans mon délai. Des bandits. Et bandits. On dit, dans la tibété, mais dans un mato, à l'objet. Mais Mali, ils ont 30 degrés. Pour survivre, tu sais. Et puis, c'est une boule. Va bien dans la liboso. Bayaka, batika bango. Bazalaki. Batiki bango, et pas ya belge. Batika, va bien dans la haut. Baya, pesa mikili. Baya, pesa na vingtaine na premier temps. Batika bango, n'engona, mais. Bapesaka bango idéologie te bavi wana bakrama na malili yango na nde basimetiere na bango ezatile mais au commis qu'on a Bruxelles ici on a émission malili olalaki wapi première donc ndenge na ya salelinga café na meli café après na bando boule mikili tango abisalinga café abimbo il faut natambola allez Jean-Claude Mandoulou ayi ozonga yi il fallait tout la destination. Jean-Claude Azio Bokeh Paris. Tokota ki mwa na Eterebe ko ana totali mwa masolo ndenge ezalaki ubika système ya ba ubika système ya bali superposé na Eterebe ko wana tango esali kaka boye bo Macron il faut to nyata mondele mona Maria frontière artificielle idéologie yemba moko bi il faut to nyata Macron bala moko to nyata likolo amiro wana de to sauter to tapana wana côté Paris ko na ba condition normale ou bien parce qu'à l'époque c'était des frontières
on dit ba frontière vraiment et là on a ngana loba eza ba frontière o eza artificielle donc ozate ke soko za na voisin ocha voisin wana lokola ya oche mondelo o voisin wana ye apana kana ango o ya pana kana fumvula ozo comprendre o apana kana kamina o apana kana bukavu oche mondelo mais soko tali mondelo ezate pona konyata na ngana koti na kamina na koti wana na laike na bimimba la mona kamina na koti bukavu. Voilà donc bande koba bolingo frontière artificielle et qu'on continue deuxième épisode de Roya donc Dolce Kiti Nagatia Paris les émissions moko et ozala na banenge belé tout ce qui s'est bino na wana lelo et puis de continuer tant comment à Paris à côté na nani ba vieni Arcos ba là déjà ba Tunios ba là déjà ba nani azala qui déjà donc chez moi mon tant qu'on a Paris ba vieni no kutaki ba petit no kutaki et ça parcours na zolo bateke no mututo ifala na parcours ezaka masolo tozo beta pona nini pona to fungola moi esprit na ndenge ke moni masolo tozo beta oyo ezana cadre artistique dans l'entretemps tozo chali solo pona ni pona fungola moi esprit poto yeba ndenge ni tozo sala ba cascade oyo ndenge ni mondele azosa azo ko trick biso na côté ya ba frontière bani en tout cas tango na komi na Paris na kutanaki na bavie na ngai bavie beaucoup les wana vie beaucoup la zovanda na Blondel na rue Blondel siko bavie beaucoup la yambi ngai joli mon père la pe azalaki les pauvres de Mukuse pe azalaki na kutanaki pe na vie na ngai Jean-Claude Big Boss wa azala Paris bango nde moto bayambaki nga bango pe nde moto bapetelaki nga lisolo ya mai ya pondu. Voilà bandeko ba bolingo tokokontinue lisolo yo tokozwa mwa pause moke alors tozwa pause na miziki moto atobengisi aza artiste Aimé Dolce asalaka banzembo na kitoko bato basepelaka alors toleka idée na yo ya frontière artificielle ocha yango na mokili Olivier Boliamona mamanga molukelinga idée na yo ya frontière artificielle ocha yango na mokili